Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyisi tuba bolinga ka mama Elia Nitu. Na pesi bino ba mbote ba ebo ma vimpi. Muko wazima, est-ce que vous allez bien? Boni bino bandeko nanga, est-ce que boza malamu? Boni journée lelo, est-ce que bolamuki bien aboni? Tongo na bino ya lelo. Kaka ndenge na lobaka na momesano ke kolala kolamuka ezaka nango habitude te soki nzamba sali ngolu bolala ki bolamuki bokumisi nzambe bopesi nzambe merci parce que la vie ne nous appartient pas. Mokili o eza biso te bota mokili ndenge ezali bota la likolo ndenge ezali kuna mokili oyo eza ya biso te mokili oyo eza ya nzambe tokutaki yango pe tokotika yango po mokili eza ya biso te vie oyo eza ya biso te vie eza ya nzambe ya solo bino moko boza sans ignorer bobi ke biso mikolo yo na Elia Nitu TV toza mingi na kati ya kolela ndeko na biso atike biso mama Marie Paul Lumbu donc ndenge za na ba programme ici epesami déjà. Merci mingi na bandeko nyoso ba contacter nga po ba libo ko assister biso ba yoki pasi na bandeko batala kaka en tout cas merci beaucoup na kati internet to sala vraiment lipota famille du cœur ya on a bien kabino ma famille du cœur danga merci beaucoup et puis courage na famille du cœur bon mon con merci mingi na bino so ba yo bo disposateur na bino pona ko tala nga to pe pona koyoka ngai oyo ba yokaka tu vraiment attentif olandi penza makambo mameli na lobi olandi olobi makambo penza po ezaka mateya obi tout ici motema mwangai makambo eza esengo mingi nazaka na habitude akoloba ke émission nanga eza pona ko bebisa te eza pona ko bungisa surtout ce ko tali yango alisu malamu ba émission eza lokwa mateya okene église omoni mutu so okene église okene église moko boy église wana oza na yo mondimi nango te mais okay na yo kaka ta mosuba invité ki okeko sambela tango ko banda ko sambela okomona pasteur atei mateya moko boy mateya yango et touché yo bate yango et concerné yo mate yango etali mwa muke makambo na yo obandi ko mitunobi pasteur oya yebi ngai te ndenge nini atei makambo oyo eza na kati ya bomo inanga ndenge ni pasteur atei vi na ngai o pasteur atei o eza vi na nga soki komela yo kenda na église moko quelque part et que mate moko tout yo concernant yo penza yeba ke nzamba lingaka yo nzambe azana posa na yo yango lobi na munoko mutu oyo yo yebite po yo sa nini obongwa mobongwa la mutema po posa ya nzambe ezalaka te bana neba kende na lifelo to pe na enfer posa ya nzambe ezalaka mukolo ya suka bana neba zalali na kati ya royaume yango wana bandeko na biso ba katoliki bayembaka to milengele malamu Nzambi to yebi mokolo te to yebi pe ngonga te biso pe ba auto sala ba émission awa na internet ala ba YouTube okoko tombe na émission moko boye émission ngo selika ke elobi makambo ba oloba boye undi makambo ngo yanga nazala ka boye ngaza ka boye te lokwa na ki makambo na changer. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nzambe akoko fungola mire te, mire eza bo nzamba fungola mire po aloba te, nzamba loba kaka epa ya bato koloba na moto oyo yebi to pe na moto oyo yebi te parla na ngina loba boye. Kaka ninga na solo la kaboye, kaka ninga na yako pesa ba conseil nanga, batoli oka na yako pesa na bandeko, o botala kangai, ma famille du cœur, Elia Nitu TV, préparons-nous pour le mariage. Bino ba yebangai, ba vrai ba bolinga ka de botala kanga, ezana ndeko mosi moko abenginga po yebisa ngai ke mama Elia Nitu merci mingi pona ba conseil na yo mama na yo ki ba conseil na yo etei ngai mingi wolobaki ko sala émission moko par rapport à différence d'âge ti siko yo sala yango nanu te mais talanga ngina expliquer yo likambo moko oyo ezokomelanga par rapport à différence d'âge ba amitié oyo tokutana nango na mokili ezala na Kinshasa ezala na Poto oui mokili lelo bato barake amitié équiparale sur âge te ki camarade équiparale sur âge te ya solo moko pe ki kamande ki para acheter ezaka ndenge boza koyokana mais mabe moko ezaka ke soki mutu moko aza mukolo na yo aleki par exemple na 10-12 ans boza baninga ye akobanda ko manipuler yo en bien ou en mal musane kozala manipulation akomanipuler na ndenge malamu tout comme ko manipuler pe na ndenge ya mabe bolanda lisolo bien ko manipuler na ndenge malamu to na ndenge ya mabe okake mutu aza ko manipuler yo moi so yebi mama Elia Nitu yebi banda na tali video oui
c'est vrai bato bakufaka ba matanga ezalaka nango ya solo to boyité mais banda nazo tala ba hommage ozo sala pona ndeko na biso mama Marie Paul wa tiki biso eza côté ya ngami mama ni tunaza côté ya mamingi par rapport ya ba vidéo na yo ba comportement pona landi ba témoignage ya mama biso naka ba témoignage kitoko yo moko lobi eza te soki mutu akufi nde akomaka mutu malamu non mutu soki fe komaka mutu malamu te soki mutu akufi bizaleli na ye nde oyo bato bakobanda ko témoigner ka azalaki boye azalaki boye eza kokomisa mutu malamu te eza ko témoigner kaka comportement oyo ye azalaki nango avant atika mokili oyo ya se albi mameli j'ai été manipulé na ndeko moko ya mwasi ki camarade de kiparasu acheté oyo asala camarade na yaya moko sikoyo bi yaya wana baninga nyonso baza na bango baza ba jeune ye ka mutu aza yaya azalaka soki aza na ba problème na ye na bato alobi ndenge toza wana toza 5 yaya wana mutu aza leader na biso nyonso toza kaka ba moins de 10 ans moins de 15 ans yaza mukolo biso toza ba moins de 10 ans ba moins de 15 ans par rapport ya âge na ye vraiment za mukolo na biso yaya wana aza ndenge nini yaya wana aza ke soki ana problème na mutu akobanda kobenga bino bandi ko benga bino apesi bino numéro de téléphone na mutu na bo benga ye bo finga ye benga ye finga ye to benga ngo manipulation azo manipuler bato bo benga ye bo finga ye yaya wana aza ata moni o moi suspect to moni mobile nene numéro de téléphone moko amoni ngo neti ozaki bombanda ko yebisa ba petite na ye bo benga ye bo finga ye bo benga ye bo finga ye bango pe bazo memana na mouvement bibiso pe tozo memana na mouvement wana kaka ya kosala nini ya kobenga mutu ko finga ko zo numéro de téléphone oyo bengi ofingi obengi ozo numéro de téléphone changer ye moko mukolo ko somba ba puce akosomba puce zwa puce eza na kombo na ngai te epe na kombo na yo te zwa benga ye finga ye zwa benga ye finga ye alobi en tout cas to sali musalo service ya wana to sali vraiment musala ya mabe mingi mameli ya netu ba émission na mutu interpeller ngai to sali musala ya mabe sikoyo yebi ye wana za na problème na baninga na ye kande na lobiki ya zaka na baninga âge na ye te po baninga ya âge na ye esimbaka te na ye moins a manipuler bango ezate ya linga bato baza moins âgé que ye omona za na moninga moko aleki moninga ta na 18 ans azozo camarade moko oyo ya leki na 18 ans d'âge 12 ans d'âge 15 ans d'âge baninga ya linga bango wana baleki po a manipuler ka baleki nzoka nde leki azwaka maele epa ya yaya baebi leki nde foza mayele pa yaya metala yaya oyo mayele obaleki bazozo pa ne ya mabe alobi siko yaya wana nde to sabwe mama ile anitu aza na problème na mutu moko bo bazaka ne basi bakabwana na bango ne bazaka na ye se bakabwana siko yaya ngo pe baza na matanga moko bo en commun na moninga ne wana ndenge bakabwana yaya ngo siko alobi na bango nini alobi ye ndenge za wana to se préparer mukola matanga kaka to kokende tango to koma kuna to kobwakele ba mbwakele to bando bwakele ba jeton so to bwakele ba jeton a craquer ce qui peut bitumba to bundi to kobundi se kaka na matanga wana bino bandola nanga kaka engala bando bwakele ba jeton na bwakele ba jeton na bwakele ba jeton ako réagir tant on y a ko réagir bana mo bino bobimi to sanini to welele to bundi siko tala niveau muto azo sala programme akende ko bunda na matanga ya bato a préparer pe ba pupu na ye a préparer pe ba mbolombolo na ye pa sani ba kende ko bunda mwana mo sana benga bi mama ile ani to non oyebi nga moko na fandi na lobite yaya oyo amema biso na lifelo na lobi yaya oyo komema biso na lifelo na bina kokota so na ba jeune na été tala moninga mama Marie Paul Lumbu ndenga tiki témoignage kitoko mama ile no lobike azaki na munoko koswana te azaki na munoko kofinga te yo moko lobike na kochela bino ba voice boyo kanda banda ko solola boyo ka ba conseil banda ko pesa nga bi eloko tire kinga mingi tango lobike na kati na groupe na biso tozaki ata soki maye ningani boyebi eska bato baza makambo ezanga kate soki maye ningani okomona kaka ya bengi yo mama atozaleki yo ndo za moto a train yo za mama soko aza na bana ta bana basumbele na bilamba asukola ka bilamba mama ko landa te ko zala boyete abomoni ya témoignage kitoko bongo soki ezaki témoignage ya oyo neti biso toza nango oyo ya manipulatrice walinga ko manipuler bato okoloba nini soka kufi
oko témoigner nini onga kutuninga za boye atinda nga na finga mbanda na ye ndena za boye atinda nga na finga ex camarade na ye ndenga za boye eza ba témoignage mabe lisumu balobi ke lisumu na oyo yo partager lisumu na mutu alobi na yoka ki mate ya moko wana kaka ndeko mwasi na zo balanga na yoka ki mate ya moko elekaki na Bostra pasteur ate alobi soki mutu azosala mutu mabe asali déjà programme akosala mutu mabe atiango déjà na mutu neke na kosala mutu oyo boye na yo mutu yo kaki na yo mutu mona na yo mutu participer bino nyonso na esambiselo bakosambisa bino ndenge moko bakosambisa bino ndenge moko bi mama Elia na yebisi yo banda mikolo nyonso nalandaka na ngai yo mama nazoka na nga ba recette obu nyonso nazwaka me banda kaka na yo ki periode za matango osalaka bemise ba hommage nga mo pe na milobeli ke soki mama oyo akufi azaka mutu malamu te mama Elia ngaki ya disposaka ata na ete asala ke ba émission boy aseke ba émission so azosala ba émission c'est parce que aza très touché groupe na ba aza très touché yango azosala boy yango na ngai mama nalingi na nga susu makambu te on a bina bengo na soki mama Elia nalingi su makambu te pardon nalingi te na kende komemaka masumu ya mutu ozo même masumu ya mutu ozo participer na masumu ya mutu pourquoi tika mutu na mikumba na ye mutu na ba problème na ye soki mutu azoluka ba problème ye moko ayeba ndenge ya kosisa ba problème na ye na vie kozala ka naïveté mutu liki problème na mutu ebi mutu akoluka lelo problème na mutu bayokani te bafingani basalami boye yo yebi te yo zaka muto bazo manipuler kekende ko finga benga finga ebongo mukolo soki bakutani na nzela bapesani mbote bayokani yo sko sort na yo ekozala ndenge nini bokeba na ba manipulateur bokeba na ba manipulatrice soki mutu na mutu amemba mikumba na ye soki mutu azana ba problème na mutu asilisa yango ye moko eloko pe na kosenga kaka na bandeko boyibi bato mingi Bible kosate Bible lobi mukola soka koloba Seigneur j'avais guéri les malades en ton nom et moi je te dirai éloigne-toi de moi toi qui commettais l'iniquité nzamba lobango Bible komango bakosate baloba ya solo bato ebele ko mwa nzambe na munoko mata verset biblique azana ngote ndena yebseki binoki nani ma Marie Paul Lumbu ndenga za wana soko koti na groupe na biso ya famille du cœur bomoko mama na ngai asopela biso ba verset biblique na modèle moko vous n'avez pas l'idée chaque tongo il faut aboka verset biblique na ko tshela bino na ba verset et puis kaka ezaki kaka prédication ya kimia mutu malamu aza mutu alukaka kimia tomona même na Bible tango bazo beta Yesu amemi croix Yesu azo souffrir ba disciple ne batel babi mokonzi na biso ndeni bozo nyokole boye Pierre akamata mbeli akati mutu litoi Yesu alobi non Pierre soki nga na bina benga armée ya papa na ngai kita awa ekosilisa bato na seconde. Tu n'as pas droit de faire ça. Jésus-Christ de Nazareth, agunzami, alokoti litoi ya mutu wana, azongiseli mutu wana litoi na ye. Mais Pierre mutu na kanda, mutu oya tali te bako onyokola maître nanga boyete, mokonzi nanga bako onyokole boyete. Pierre asalaki nini, azanga ki maîtrise, azoki litoi, akati mutu litoi. Amoni ke na kata litoi na sepelisa Jésus, nzoka Jésus mutu bolingo, Jésus mutu kimia, Jésus alinga ki comportement wana te. Azoki litoi wana, azongiseli kolo litoi na ye. Alors, Bible dit, soyez les imitateurs de Jésus-Christ. Bato basambelaka, il faut bazala na marque ya Jésus. Bato basambelaka, il faut se comporter le quoi à Jésus. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. C'est Jésus qui a dit ça. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Les gens, ils ont Jésus dans leur bouche, mais pas dans leur cœur. Beaucoup de gens qui prient, ils ont Jésus dans leur bouche, mais pas dans leur cœur. Munoko Yesu na bongwama, to bongwama, to sambelaka na munoko, men na motema. Jésus-Christ de Nazareth azate. Comportement visible, oezo monana, ezaya bato lo sambote, bato ba sambelaka, ba monanaka. Ya lokola ba ser lor mbongo. Bofingi na gauche. Bomoni ki ndeko ser lor mbongo, auto ko ba problème awa makambo ba nyongo wa. Bato balinga ki ba salir nde kombo ya lor mbongo pona nini po azande ko na ye ba salir lor mbongo. Mais le péché est individuel, le salut aussi est individuel. Bomoni mère maman lor mbongo atemi ekolo ba te.
pona nini bango nde bato tobengi ba grande dame grandeur ya mutu yango wana grandeur ya mutu mutu ya kimia okomona ete kwa kotelema kingana za lor te bongo te bandeko na ngai bongo te na sepeli mingi na appel ya ndeko oyo mwasi abisinga Mama Eliane nga na bongwani na nga Mama Eliane en tout cas na koza su manipulé te j'ai été manipulé na komi kofinga muto na yebite o na monaka na musika mutu na yebite na mona musika kaka bi ya wana champion na ko changer ba numéro de téléphone lelo ko numéro de téléphone bo finga finga boy na programme o ele ka musinga ke ndenge nini okoki kosala programme okende na matanga ya bato kende kobunda eloba nango ata frère na ngai de show c'est l'idiotie o eloba nango frère na ngai de show c'est l'idiotie comment place o baki kotika mutu na dernière demeure na ye azonga epa nzambe tata quel courage okoki ko préparer bato ke matanga wana tango tokende nde bitumba tokende nde kobunda wow wana okapenza ko éducation zéro okapenza moto aza na bomoto te non bacompte à rendre ezalaka na feti te bacompte à rendre ezalaka na matanga te bacompte à rendre mutu oyo aza mutu so aza problème na mutu luka mutu oza na problème bosolola soki esimbi te oke na leta ke ngana na problème na mutu oyo leta katela bino makambo eza nde bongo me kokende kosala programme na matanga ya bato mwa mosala bi mama nakotaki na je na ye ye mwa bina ko bwakele bambwakele na ko bando bwakele bambwakele ya répondre aller to lokoti e biso nyonso ndeka baba keska babomaka mutu malamu azanga kate déjà secret dévoilé moi sabi Mama Eliane na lingi masumu wana te pardon pour butu sur côté avant muto sambela faut sala nanu bilan ya journée na yo likindenge nini bible lobi nzamba yo kaka losambo ya bata masumu te yango tango to banda ko sambela to senga toujours le pardon de péché masumu so to saki nzambe limbisa ngai nzambe natongaki nzambe nafingaki nzambe nataki mutu na miso mabe bible ezolo bakutu na mobali ke mobali soko tali kaka mwasi na miso bolingo o convertiser kaka la kisike o commettre péché donc bandeko on a zaki na kwa koyebisa bino yango wana na sepeli mingi na bato balandaka Eliane Nitu TV votre deuxième maman la reine mère na sepeli makasi komona ke moto abenga ngai alobake fini la manipulation maman na koza so manipuler te na lingi nazala na témoignage ya malamu na boyi koza na témoignage ya mabe na boyi na ngai soki bokoki kotala mama Marie Paul Lumbu mama na ngai okoti na Facebook okaka témoignage kitoko azaki mama moko gentil azalaki boye et surtout eloko babengi respect moto koza gentil moza na respect te kozala gentil na koza respect bloko mibale différent okokoza gentil moza impoli mokili ebongisi ozala poli ozala pe gentil bloko na mibale na bomo ya moto eza important mpona lelo tosuki awa on continue toujours ba hommage à Mama Marie Paul Lumbu ndenge boyebi pour enterrement soki nzamba sungeza vendredi le 25 tozaka na kati ya kolelaka na kati ya matanga. Que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki, tata nzambe kalusaku mna nzamba nube senene bana betu bons. Bisous, bye bye.